autre dimension. Les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazapoka, Tesako, Pola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. Voilà, madame la Info 16, c'est vous avez la mission d'entrée, qui vous a ébélé. Dans la chaîne Oyo et nous avons le bas de son chaîne, nous avons besoin d'important. Nous avons besoin de la chaîne Oyo et Zarate. Il y a la chose que nous avons besoin de continuer à s'abonner. Pour continuer à s'abonner. Pour que nous puissions s'abonner, place, parce que nous avons la vous abonnez à la chaîne Oyo pour que cette information il y a son nom. Le nom d'Ayambi, Negorabiso, frère Nabiso, Eric. Frère Nabiso, Eric, nous avons trouvé la makambo ébélé. Surtout, nous avons besoin na l'église, na biso makambo ezoleka na monde etobengeka na spirituel na ye tokoyeba kosolane makambo ebele yango na mpe kopesa ye mbote esika azali la mote frère Eric vote monsieur le journaliste boni santé na bona nzambe tozali. Voilà frère Eric soki okoki kose présente ndeko na biso oyo bazolanda biso ya Info 16 mokili mobimba ozali nani frère Eric aza nani asalaka nini? Ok, ngai nazali frère Eric, disciple ya prophète Capo Philippe, donc les seuls prophètes envoyés la génération pour salir la humanité tout entière. Et nazali moko ya bayekoli na ye et puis mosala na ngai eza kozwa sango oyo nzambe apesi mosako leka po Philippe mpona koéclaire humanité mobimba mpe koyebisa bandeko nyonso mpo ke bayeba sango wana nde tala mosala oyo ngai naza nango yango wana. Prophète Capo Philippe, oui, prophète Capo Philippe, ok. Azanani auti wapi? Ok, prophète Capo Philippe aza prophète oyo nzambe atindi la génération na biso lolenge ya nzambe ya kosala ebongwani te monsieur le journaliste. Nzambe wana azalaka azali mpe azali siko na siko et lelo atindi ye prophète Capo Philippe aza esclave ya Seigneur Jésus-Christ. Ye nde nzambe aponi na génération oyo mpe apesi ye parole lokola Moïse lokola Jérémie aye mpo ayebisa humanité mobimba wana identité spirituelle na ye yango wana. Donc c'est le seul et l'unique prophète ya nzambe na génération ya lelo et aza moto oyo pour le moment azofanda na Côte d'Ivoire. Ye aza na Côte d'Ivoire na village na ye na Katadi banda abotama abima te amata avion te avoyage te kino mokolo azwa révélation oyo Yesu apesa ye mpe abandika koteya te lelo aza na Katadi na Côte d'Ivoire. Donc aza na Côte d'Ivoire avoyageaka te mpo na manque ya batransport bamoyen kodéplace eza te? Non monsieur le journaliste, ye eloko wana esalemi eza te mpona kozanga mbongo te, eza te mpona bamarke ya transport te. En tant qu'un vrai et serviteur de Dieu, un vrai prophète ya nzambe, ntango nzambe akutanaki na ye abandaki nano kosala eloko moko te, atikala mpe kokota église moko te depuis bomwana na ye te na âge ya 30 ans oyo nzambe aya kose révélé na ye le 24 avril 1993. Donc aza ivoirien ye azali moto oyo abima te ti nzambe aye kose révélé kati na ye na âge ya 30 ans. Voilà, sikoyo yo okutanaki ndenge nini po ye abimaka na ye te? Oui, de la même manière basakoli oyo nzambe atinda bango nayebi te soki osi omona Moïse. Moïse intervient dans l'âge maintenant Moïse a mis un non, moi je parle pas de Moïse bi. Je parle à Moïse, il y a prophète. Même temps de Moïse azala. Et ça va comme si Moïse a comment arrêter. Mais dès que il y a Moïse. C'est ici le vrai prophète de Dieu tant Wayaka. Yé accompagnateur à qui ne lit pas tellement que parole aux hommes appréciés, c'est pour toute l'humanité
nzambe akosala ke maloba wana ebrise toute barrière ya langue tout continent afin que esika bana nzambe nyonso baza basauve voilà ngai nazalaka nakokoloba serviteur de Dieu kudu te mais nazalaka ndakakisi moko nano ntango nazalaka na baeglise wana ya solo ndenge lelo bato baza na baeglise bazokanisaka baza baserviteur de Dieu ntoka baza bangangakisi ebai mpe nazalaka lolenge wana mais na ngolu ya nzambe lokola nazalaki prédestiné kozala sauve nzambe akokotikanga te nakufa bongo te asali grâce na nzela ya moto moko kaka ndenge moto mosusu okutalaki nanga na nzela ndeko wana bakutani na sango aya alakisi nga lobi mosakoli moko abimi kombo na ye kakufili balobi te basakoli oyo nga nayebi wana tout ça c'est sûr de fois bino yoka nano ye parce que eloko azoloba c'est un peu étrange et na bolingo nzambe nazwaki ntan ya koyoka monsieur le journaliste nayebi si il y a quelque chose esalemaki na le même jour nayoka sango wana ah oui parce que la parole de Dieu dit soki bokutani na vérité il faut vérité ntango na yo donc banda kosala mosala ya nzambe ngai moko nazalaka na baproblème babituna oyo atake serviteur mais nazomwana makambo oyo eza basala na basango basaleli na bible wana na ntango nanga nazomwana yango te et je me posais beaucoup de questions na banda koprie me nazala délivre te epuis na banda mituna wana me ndenge nini nzambe onga nazosambela ye eza nzambe akiri likolo na se mais eza na baeloko mosusu oyo nga conscience nayebi ke naza délivre te mais aussi lotake nga naza serviteur de Dieu comment naza délivre te et comment soki nga naza délivre te bato oyo nga nazuka kozala délivre ndenge nini ce sont des questions oyo na banda komituna mais ntango nayoka mateya oyo nzambe apesi parole oyo nzambe apesi le même jour wana vie na ngai ndenge na banda kotambola na lelo monsieur journaliste avec toute sincérité ezwi changement na makasi na nga te c'est la parole là de transformer ngai voilà pourquoi babiki bakokutanaka na ye quelque chose s'est passé moi si samaritain ntango akutanaka na vraie parole nini elekanaka eloko moko elekanaka na vie na ye donc c'est comme ça quand on se rappelle avec la véritable parole de Dieu voilà eloko etike biso to epesi biso mpasi yo lobi baeglise nyonso oyo tozokende yo mpo banda okende yango mais ezali nango banda banganga bon wana po natangi nanga baeglise te mpo baoloba totangaki baeglise mais bato to bayebi te tokendaka eglise dimanche bon dimanche wana nde tokendaka ebele po biso tikali na ndako osala lisumu fo kende na église bon okoyebisa mpena bakongole banda baza awa na bango baza na poto na bango baza partout na monde ke l'église oyo bango bakendaka eza bandako ya banganga ozoconfirme en tout cas avec toute sincérité toute vérité nazoconfirme eloko oyo nazoloba e même bible wana ezoconfirme yango ezoconfirme place peut-être soki natuni yo question moko na kati ya bible otanga awa papa na ngai par exemple comme église catholique omona yango na bible catholique romaine omona na bible eza na batrace eza wana te natuni kombo ya église catholique te nayebi te me bandeko baoyeba en tout cas église catholique na bible wana kombo église catholique eza te église protestante na bible eza te église branamiste église évangélique église kimbangiste nzambe malamu na bible wana okozwa te mais soki ofungoli bible awa okomona kombo ya Moïse azalaka prophète soki ofungoli bible okomona kombo ya jérémie azalaka prophète soki ofungoli bible okomona kombo ya esaïe mpona kolobaka nzambe soki alingi asauve humanité atindaka une église te mais atindaka un prophète oyo aza na parole afin ke asauve humanité na ntango wana wala lelo bandeko oyo bazokende église bazokanisaki bazokende kosambela nzambe mais nzambe aza na kati ya église moko te mais si le journaliste soki nayebi si omeme ke lakisanga génération moko oyo leka ntango bazalaka na difficulté nzambe atindela bango église okoluka te okozwa te mais soki natuni ke génération nini oyo balela mpe nzambe atindela bango un prophète okosizokolu na histoire ya moïse ntango bana israel bazolela na égypte na boumbu nzambe atindelaki bango église nini c'était bon Moïse prophète Jésus Christ sur la terre ayaki
c'est parce que nzambe ayaka kosauve na nzela ya un homme à travers un corps. Oh, la Bible nous dit que l'éternel Dieu ne fera rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs. Le prophète Amos 3, le verset 7 lui dit nzambe oyo kolo ya nkolo akoki kosala eloko moko te zanga komonisa sekele na basali na ye baprophète. Donc nzambe soki alingi kosala en bref là il n'utilise pas des églises ni de pasteurs mais un prophète messager. Et lelo na ntango na biso c'est le prophète kakufi. Voilà pourquoi bato bazokende église wana bango bazokanisaka kuna nde nzambe azali. Nzambe aza na église te, ni église catholique ni église protestante ni église évangélique. Réveil nyonso bozomona wana eza bandako oyo ya nganga, eza bamorge oyo bato baza wana bakokufa mpo bakende na lifelo. ntango bazoloba na bible wana balobi Pierre, si c'est toi, si c'est de nord que je bâtirai mon église. Oui. Donc c'est que Jésus peut alors reconnaître que l'église ils ont tourné dans nzela ya Pierre. Oui, monsieur le journaliste, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Ah, oui. Mais le souk qui s'est nécessaire, l'église ils ont tourné. Parce que Jésus a dit, ceci c'est roc de révélation, ceci c'est toi Pierre que je bâtirai mon assemblée, mon église. Donc Jésus a dit par rapport à la mituna où Jésus a dit Pierre. Quand Pierre a répondu, Jésus a dit mituna oyo batuni mpe eya lopesi eza nzoto te eza makila te na epesi yo me tata na ngai na likolo na ngoma wana Yesu akokaki olobaka clairement ke eza likolo ya révélation nde ngai na kotonga église na ngai. Mais Jésus alobaki si c'est vrai si Pierre oyo soki okani Pierre eza na makumbali moko Pierre yango aya mpo na Yesu kombona ezalaka Pierre te ezalaka Simon. Mais Yesu moto apesi ekombo Pierre ezalaka na ntina. Donc avi Pierre na bomoto apesi ekombo wana mpona kolakisa ke c'est pas sur Pierre homme comme ça non. C'est pas sur Pierre Babanga Bouté, mais c'est sur la base de révélation de Seigneur Jésus-Christ à Kotonga, la seule église, la seule assemblée d'alliés. Si quoi assemblée parce que exactement mon télé la église pour moi non. Assemblée à Jésus-Christ, dans cette église à Jésus-Christ, ils sont conduits par une seule personne, un seul homme, le prophète, Nathan Moïse. Ce qu'on a dit dans Genèse, dans l'Exode, on voit que assemblée, il n'y a pas d'Israël, donc on a dit que Moïse. D'ailleurs, il y a Moïse, mais comme ça, assemblée, on a dit qu'il y a Israël, c'est là. L'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est toute personne. On va venir dans la dénomination, mais autour il y a parole, la parole qui est Jésus-Christ. Mais là, ce sont eux, nous avons constitué ce qu'on la véritable église. Et l'église, on a ce qu'on fondement ils ont construit sur la révélation. Voilà, sur la révélation. Mais maintenant, tous à côté de ce souvent de la mission qui était dans Israël, dans un qui prophète Moïse. Ce temps où dans la commune, on va mettre au niveau avant l'indépendance, on a fini frappe à Rosagalate. Babande pe olé. Nous avons dit les paroles. Ah voilà. Et là, on s'est dit, oyez, monsieur journaliste. Nous avons acquis le colon dans cette Bible, nous cacaillé dans désordre. C'est dans Acte des Apôtres, chapitre 17. Les versets 26, ce que nous avons 26, 27, 28. Tel que nous avons au colon Paul Azor Banzambe a acquis le colon dans cette Bible, dans désordre à établir temps bien ordonné, à tirer la limite. Pour que Batman nous Nzambe wana la se tâtonner d'une façon d'une autre ndenge nini bakoya kokutana na véritable Nzambe. Or Jésus Christ aussi la terre avant que alobi na mokolo suka ba faux prophète bakoya ebele.
mais soki balobi azali awa nga nazali awa nga nazali awa bolanda bango te yesu wana atrasaki lolenge nini ye akoya teki losuka mokili alobi lokola moi ebimaka na ntongo teki lopokwa nde lolenge wana ngai mpe mwana moto na kosala nini na koya. Or jésus christ wana ifo luka ye selon parcours na ye. lelo oyo soki opini bato ta spirituel toza nango yesu akomi wapi nani tokomi wana te parce que ya biso parce que avant base ya indépendance place ezalaki ya kosakana te filme na mutu te période wana soki tokoki kosala émission le film ezalaki autorisé alors place elekaki bacongolais surtout balelaki prophète nini oyo nzambe atimilaki bao na ntango wana nzambe akokaki te kovisite bango nano awa na afrique directement te parce que azalaki nano na baparcours na ye ndenge na biso selon Matthieu 24 verset 7 ntango yesu akufi abandi kovisite mokili na asie azwi moto moko kuna na kombo ya paul bahabite ya asie eza bato bazalaka na peau jaune avisite asie epuis soki otali ngo ndenge bimaka na ntongo ezala na couleur jaune ekomi na midi a visiter ba européen soki otali moi na midi ezalaka na couleur blanche a visiter ba blanc ekomi na pokwa kuna azo visiter amérique wana kuna soki otali moi ekomaka rouge. Or soki ozoloba na ntango bakoko na biso obanda kosouffrir donc osuzantake na bantango wana nzambe azalaki na œuvre na nzela ya baprofete oyo atindaki bango bakoko na biso soki bazalaki spirituel na ntango wana efale bandima les saints prophète oyo nzambe atindaki na génération na bango. Par exemple lokola na Europe ntango nzambe atindaki John Wesley soki bakoko na biso bazalaki spirituel la seule personne à écouter à ce temps là mpo bazala sauvé ezalaki John Wesley. Soki akutaki nango na ntango William Branham la seule personne oyo nzambe atindaki na génération na ntango wana mpona kosauve ezalaki William Branham. buka balwande nzambe atindaka prophète kilima sikoyo ntango tosilisi na amérique lokola moi ekitaka ebimaka na ntongo te na pokwa molenge wana nde yesu akotambola donc ane kuna na amérique na visitation oyo avisite amérique na prophète William Branham ye nzambe wana ayeti. Or mpo azonga lisusu kuna na asie na égypte il faut alekana lisusu na butu. Or jamais ndenge tomoni ntongo bimi te tokomi na pokwa mpo tokoma ntongo suku forcément mpo tolekana na butu. Donc ane wana sikoyo na ntango wana nde esengali sikoyo avisite mpe afrique nsima kovisite amérique nde wana esengi avisite afrique. Kovisite afrique wana eza sur base ya promesse eza teke moto atelemi kaka boye nani prophète oyo nzambe atindi te. Le prophète kaku philippe aye kolakisa biso lolenge tokoki koyoka bavrai prophète wana ntango bango babandaki kolela bazolo bango nzambe atindaki simoki mbangu non ntango ya visitation na biso ya afrique na promesse na afrique na kati ya bible ezalaki soki otangi na bible na Esaïe le verset 19 chapitre 19 le verset 19 à 20 wana eza vraiment littéralement écrit eza écrit bongo ke na ntango ya pasi baégyptien oyo biso baafricain tokolela epai ya nzambe epuis nzambe soki okopermettre na kotanga même version oyoka yango oyoka ndenge nini ozwaka baréférence parce que tozokosa eza promesse oyo ezalaki mpona biso na afrique. Or promesse wana ekokoya mbango ndango te na Esaïe 19 le verset 19 yoka ndenge elobi en ce jour-là il y aura un autel élevé à l'Éternel au milieu du pays de l'Égypte et à la frontière même une colonne dédiée à l'Éternel et ce sera un signe et un témoignage à l'Éternel des armées dans le pays d'Égypte car ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur. Oyo eza promesse mpona biso na afrique nzambe apromettre ki ntango ye akoya mpona kovisite biso na afrique wana tokozala na mpasi mikaka tono nzambe akoyoka kolela na biso ntango bakoko na biso bazotortire bango wana nzambe azoyoka ntango bazoyokola bango wana nzambe azoyoka mais ntango ya kovisite biso ezalaki nano forcément fo nzambe arespecte letako wana aleki na asie eno amérique nde biso na afrique. donc ce que soki okovere bien nde balobaka oyo nzambe aza omniprésent omnipotent osili bakosala biso do ye aza soki bajour oyo
na Angola aza na Angola soki alonga Angola aye traité na Zanzibar atraité na Zanzibar oyo tozoloba eza ka ya visitation ntango bana israel bazolela nde nzambe avisitaki bango elingi koloba te ke nzambe ndenge aza wana donc azalaka stationné non Dieu là est partout mais avisitaka bato selon balimite ndenge nauta kotambolela acte 17 wana donc okotelema te obanda koluka nzambe te lelo ndenge ndakisa soki oza na poso tala boye ngonga oyo esika mo ezali ndenge kotia miso te c'est comme ça Dieu pour oluka nzambe esengi soko oluka nzambe esika nini ye azovisite esika nini nzambe afandi nde wana ekuti ye mais omnipotence ya Dieu là c'est partout si tu le retrouves okutani na ye nzambe wana solo partout ozali wana il est avec toi voilà ok frère Eric tokende topusana mwa malembe obi na biso awa ke baeglise oyo eza na temple ezali bandako ya nganga mais na bandako ya nganga tomonaka mingi bakenda kuna osakrifie mutu oboma mutu opesa makila estce na baeglise na biso mpe oyo ozolobelezaka ndenge wana obien formé l'échange bon monsieur le journaliste lelo le prophète Kakou Philippe aye korévélé que niveau église ekomi na niveau moko ya haute séduction donc kibunganga oyo ezosalema na kati église eza na haut niveau koleka oyo bandi komona bapoto na biso na ntango ya kala ya bango ezalaki polele mpoko afandi boye azosala baincantation na ye yo moko oyebi ke oyo asala eza nini kibunganga mais na kati église Satan ayebi déjà que makambo wana tout le monde eza ayebi yo ndenge oza boye mokolo moko to soki oza mwana nzambe okotikala soki otia makolo na ndako nganga te alors Satan ye apebleka bato ka bongo no asali nini azwi sikoyo bato na ye alatisi bango ba veste asimbisi bango babible ale bokota na kati ya église epi bible elobi yango ke na ntango asuka Satan ye moko akokendeka kofanda na kati ya église ye moko afandi elelo makambo ezosalema na kati l'église eza bonganga oyo ozokomprendre te ndakisa bamisusu ndenge baza wana bazoteka milimo ya bandimi na maboko ya diable parce que bango baza destiné déjà ya kokende enfer adeo ya moto oyo azomema na ndimi mpa ya nzambe toute autre personne wana bango baza baserviteur ya Satan et destination ya bato bango bazosoba bakonetika bango ekanani epa ya diable elelo makambo ezosalema kuna wana ezosalema kibonganda oyo bato mosusu bamonake paster na biso oyo bazosala wana eloko paster na biso azosala na église eza mpenza eloko moko malamu te bato bayebi yango ke makambo ezosalema na église na biso eza ya nzambe te eza bonganga ndakisa moto azwi elamba abambi moto elamba akwei voilà sikoyo option na ye wana nani na kati ya bible serviteur ya nzambe moko oyo oyebaki azwa bilamba bamba moto mpe moto akoya wana or jésus christ sur la terre moto azalaki perdu de la parole na masumu moko te mosana ntango nakili asimbi elamba na ye yesu nde atuniki kima touché mais lelo bato babokomi na kati ya lisumu wana ndeko na ngai okomeka kutu kosimba elamba na ye te kitoko c'est la même option aux hommes qui le banganga bakatier wana sur la zui asali de motakwe et le dit qu'il y a katier les akisi mais il y a zupé de la part parmi motakwe et les anzan quelle différence c'est la preuve que eza qui banganga de ezo salema la katier église motakwe ko binisa bato ba misi na makolo est-ce que monsieur mona katier azo binisa moto mchokote c'est ça donc kibongongo oyo tozolobaki ekoti l'église wana eza même mpo mpe na sens nano ke mpo biloko nazomona na bote le fait kaka bato batiki déjà nzambe oyo ya solo oyo atindaka basakoli bango bakomi kosambela na église wana bakomi na vie kibonganga siko ntango nga nalandaki yo ntango na ye kokutana na yo kozopekisa ke bana basi bakoki koteya te donc bakoki koteya te baza na droit ya koteya te mais or
verset dans la Bible le baba je répandrai mon esprit sur toute chair a précisant que c'est quelle chair donc chair doit se dire le baba la voici la mobile mais yo c'est pas la Bible que je peux ça basi côté mais c'est les journalistes Joël B verset 28 il est le bima kamboana et c'est le baba donc sur moi mon oiseau peut s'enzeler dans cette l'église na kati na semence na yo wana aza na semence ya diable parce que moi si aza na droit ya koteya na église te selon des Joël 28 oyo ozoloba wana ntango molimo wana ekitaki bible elobi accomplissement nango esalemaki na chambre haute ntango baye kolia jésus bazalaki wana cet esprit ekitelaki bango et puis ekipaki kosote non ezalaki déterminé parce que ekitelaki bato nyonso na ntango wana te mais sauf bato bazalaki na chambre haute soki ndenge bazo interprété que je répandrai mon esprit sur toute chair na ntango wana hérode azalaki te est ce que hérode namba le chien hérode ntango wana ye azalaki vivant azalaki na chair te mais pourquoi esprit kitaki te avant nano moto ayamba cet esprit là eloko moko esengi bato bayo il faut recevoir d'abord la parole qui est Jésus-Christ, la véritable parole Jésus-Christ. Na simane sikoyo okozwa baptême ya cet esprit. Les disciples bango bakutaki la véritable parole na tango na bango était Jésus-Christ. Et promesse ya cet esprit ezalaki sur bango. Parce que bango de moto bazalaki na promesse wana ya cet esprit mais ezalaki bato oyo bazalaki libanda na Yesu te. Donc avant Joël 2:28 esalema ezalaka accomplissement de la parole osali alliance na parole na ntango na yo nde molimo mosantu ekiti likolo na bino wana ekomi en ordre or na ntango wana kuna na chambre or bible elobi basi mosusu mpe bazalaki plus spirituel koleka basoi-disant mama paster no marie de magdala azalaki wana marie mama ya yesu azalaki wana suzanne azalaki wana mais soki na tuni yo monsieur journaliste na kati ya bandeko basi oyo batangi wana nani azalaka mama paster nani ntango molimo mosantu ekitaki je répandrai mon esprit sur toute chair ntango molimo mosantu ekitaki nani atelemaki koloba na kati na bango ena mwana mwasi nani atelemaki koloba nani moto te c'était une seule personne Pierre nde moto atelemi azwi parole parce que c'est lui qui avait la clé des royaumes ntango yesu avant ke batikelaki ye mais basi bazalaki wana batelemaki koteya te mwasi akoki kozala na donc voilà pourquoi on dit je répandrai mon esprit sur toutes vos filles vos fils là prophétiseront mwasi akozala na likambo ya kosakola alali nzambe alakisi ye vision boye aprophétise là on ne disconvient pas mais mwasi atelema na chair abanda koteya c'est du diable église nyonso ozomona mwasi atelemi azoteya wana eza église ya diable pasi mpe susu ke yo mobali okie mwasi wana imposition maboko le prophète kakofiki molobi même ange akoka kodélivrer na malédiction wana te seul na message oyo nzambe apesi na ntana ye parce que mwasi na makambo ya mokili wana na mwasi na mobali nani apesaka vi nani na bomutu c'est pas mobali nde moto soki akutela mwasi apesi vi ani mwasi azuzema mpe amoti donc mobali aza na semence oyo epesa vi donc soki na bomoto mobali nde aza na semence oyo epesa vi maintenant dans la parole de Dieu là moi ça vous a la semence ni pas sa vie là mon Dieu a donné Jésus-Christ pour sa vie éternelle il y a diable donc Jean baptiste moi si nous là à côté et puis et comment dit ba pasteur wana baza bandoki baza vraiment le plus mauvais parce que matanga la Bible que bazo tanga ici comme comment dit que je ne permets pas à femme d'enseigner ba yebi ya bien dans Timothée chapitre 2 verset 11 te kokita na se batangaka yango bayebi yango ke epekisaki te mwasi akoteya te mais ils autorisent pourquoi parce qu'ils ont les semences du serpent sont les semences du diable mais mwana nzambe asola kopesa mwasi nzela koteya te et puis mwana nzambe asola kofukaka te mwasi atie loboko c'est ça donc soki tocomprendre bien lelo l'église nyonso oyo eza na kinshasa oyo eza kutu na kinshasa te me ya kongo mona tie ezali bandako ya ngala bandako ya basatana tokoki kotala bakombo na bakombo ya bapaster toboyi na biso mpo okoma oyo tozosaleli paster boye émission mais maintenant mpo bato balongwa na bandako ya bangala wana ezosenga nini
Voilà pourquoi au moins qui va dans cela pour écouter à Makamouana Koukabana dans Zambé balongwa na kati ya église parce que Apocalypse 18 les autres balo que bolongwa na kati na ye Babylone la grande donc le wana message à prophète Kakufili et au fond de l'humanité nous sommes pas yeba ainsi comme les Satan zali wa penza bazali le prophète Kakufili pa yoko no baki église nous sommes besoin de eza nzambe c'est parce que nzambe atinda ka église de pour oza la sauver oya e ba ya prophète oza ba tindi na génération na yo les seuls prophètes envoyés na génération na yo mais aux a sauvés pour hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi dans le biso de Zisangouana, pour le souci de la biso, on a tika la carte de l'église Rwanda, de Zinzoto, pour le dire que tiens la tina na baou, pour expliquer la vérité. Voilà pourquoi dans la couta de la zone de baou claire dans le bon matin, que ce qu'on confie la carte de l'église catholique, église protestante, église évangélique, toutes ces églises de pour on a sauvé il y a pas un numéro Jésus Christ ou akeli likolo na se na nzela ya moto oyo atindi na ntango na ye aza na liloba ye nde mosakoli Kakufili donc lelo mpo bato bazala sauvé nzela oyo yango wana sikoyo soki olobi bato balobi prophète olobi nzambe apesaka na prophète abimisa prophète moko message biso toza na baprophète ebele baprophète emilesi bazali baprophète de la nation bon emilesi bazali baprophète ebele bazali baprophète même masila te bazali donc okoyebisa ngai teke baprophète wana na grandeur toyebeli bango prophète oyo eyebisi biso oyo azali kutu congolais te eza na Côte d'Ivoire aleki bango na koya eza makambo oyo ebandi lelo te de génération à génération tokoki kozala na faux billet te soki vrai billet eza te ozomona tous ces prophètes messieurs les journalistes ce sont les serviteurs du diable parce que prophète messager et le lingini okoyebaka moto aza prophète c'est le prophète Kakufili nde moto arévélé alobi boyi po oyebake lelo ekopermettre yo soki okutani na moto oyebake oyo aza prophète ya nzambe te parce que toza na trois dispensation ya prophète toza na prophète messager moto oyo azozwa message direct epai ya nzambe ye nde azoya mpona sali ya humanité toza na prophète selon Éphésiens 4:11 wana aza kaka mpona assemblée locale toza na prophète selon do ya prophétie omoni siko bango lelo na église nyonso même pasteur atelemi ye nde prophète messager mpona kuna ngane prophète nzambe atili ngai ozoyoka moto pasteur soki atelemi alobi Dieu m'a dit c'est un serviteur du diable nzambe atikala kolobela un pasteur te mais Dieu parle toujours à travers ce prophète. C'est un prophète qui vient dire que Dieu m'a dit comme ça. Nous, pasteur, au prophète à l'objet, nous, qui peut dire ça va peuple que Nzambe a l'objet du prophète Moïse. Maintenant, Moïse, Aaron a l'objet de sa peuple que Nzambe a l'objet de Moïse. Que tout ça l'a brûlé. Mais Aaron a l'objet de Nzambe a dit qu'il a la mission à Kaki. Prophète Kakufili pour reconnaître un vrai prophète, et ça n'a pas été. Et il faut avoir un appel surnaturel. Donc, mokolo oyo nzambe abimelaki ye na appel surnaturel oyo nzambe abimelaki ye na vision eza vision teke moto alali ndoto olali poti oloti ndoto olodileo nzambe abimelaki nga te moïse wana nzambe abimeli na vision ada alalaki te azokengela bapate ya bokilo na ye jetro nde nzambe abimeli c'est ça appel ya baprophète messager oyo aza prophète messager place babengaka bato biso tozalaka te toyebi voilà Paul nzambe abimeli ye na 12 heures na kati ya mbongo oyo ezolobela ye na likolo na mapata wana eza baappel donc un vrai prophète ayaka na appel surnaturel deuxièmement aza na commission parce que nzambe akobenga moto te nzambe akopesa yo commission te nzambe abengi yo apesi yo mosala oyo abengi yo na yango epuis de dieu ntango azopesa yo mosala wana na mosala wana ese akoloba te akolobeleke na mosala oyo ifosala boye soki oza na appel oza na commission ifo ozala na message nouveau
soki oza prophète messager ya nzambe okoya te obanda koloba la bible dit te mais mpoya lelo oloba révélation prophétique na ntan na yo oyo ekomami na kati ya bible te par exemple lelo prophète akofili par révélé ke les églises oyo nyonso bozomona eza église ya nzambe ekomami wapi akosala pa analyse voilà et puis soki asali analyse wana mokoya koprouve mokoya koyeba ye parce que bible wana ntango olobi yango bongo eye na message na yo si osali be analyse na sans problème mais le prophète akofilika ye koajouter lisusu il faut ozala na promesse moko na kati ya bible ntango oye koya yo prophète wana nde oye olike omoni écriture na bible boye écriture wana ezolobela ngai. Par exemple, quand Jésus était venu à partir de la synagogue, à Ésaïe 61, le verset 1, alors dit, cette écriture-là s'adresse à moi. L'Esprit de l'Éternel, c'est moi. Il m'a envoyé pour faire ceci, cela. Jésus a dit, l'écriture, il s'adresse à l'homme. Jean-Baptiste a dit, Matthieu 3, alors dit, c'est ici la voix qui crie au désert. Alors dit, l'écriture, il s'adresse à l'homme. Paul a dit, Esaïe, le verset 49, le chapitre 49, le verset 6, on dit, et verset Oyo, chapitre Oyo, sur le Béla, et aujourd'hui, le prophète Takou Philippe a accompli Matthieu, verset 6. Alors, il parle de Matthieu, verset 6, et là, ma nécessité. Mais il a une promesse qu'on a prometté pour visiter Afrique. Ailleurs pour accomplir et une portion écriture la Bible, il y a Apocalypse 12-14. Au bout du temps, au dernier Sikatena. Bon, monsieur le journaliste, c'est un message. La dernier c'est où ailleurs dans ce que c'est la carte Bible. Parce que le prophète a un message là, aux constitutions à 152 chapitres. Et ça la carte livre là, na bateau bazar internet sur qui au cliquer la Play Store, Takou Philippe officiel. Donc voilà, message là et ça la 152 chapitres. Tout ça la prochaine chose tout kabulaka. Bon, il y a Sikatena dans nos là qui est Azam prophète. Message là les amis. Quelle partie la Bible? Promesse nini azala na kati ya Bible? Denis c'est promesse nini azala na kati ya Bible? Tous ces prophètes Joël Tatou. Promesse nini azala na kati ya Bible? Moko la prophète. Message nini oya ya konya lo à part Bible wana. Message na ya na wezani. Sinon à répéter Bible. Voilà, et ça va critère pour oyeba un vrai prophète. Donc ceux qui ont rempli ma 4 critères wana et ça va plutôt bien pour ça no primordial wana. Donc prophète a coupi malakati. Voilà, le corabiso frère Eric, le nom d'amoni, bandego balandi biso bamoni ke toke gauche, toke droite, gauche. Voilà les kaka introduction parce que vous avez un ébélé, vous avez un message ébélé où il faut faire véhiculer libota na nzambe eyo kangalo ya on l'appelle la bilaki na nzela ya française batu pe bazala bayoka yango to bimisango pe libanda batu bazotala yo bambote epai bandeko bazotala yo et puis na koinsiste batu ya poto de fois babenga biso nasala mposa babondela mpona ngara paster te na prophète te na kobondela mpona bato te alors opesa mpe numéro ya communication numéro ya telefone na yo mpo bazwa yo na moma nyonso oyo mpe baa na bamituna mosusu ya motuna bapesi biso mituna comme ça toyamba yo mpo nga na souhaite toyambaka yo mpo bato bacomprendre mpena message oza nango bambote na numéro ya communication. Oui, yambo ya kopesa nano bambote pe numéro ya communication soki kopesa nano tabukepo apesi da récapituler vraiment biloko oyo eza motu ya poske bato bayeba lelo humanité esengi boyeba séduction ekoti na mokili nzambe oyo akeli likolo na se aza nzambe ya désordre te bandenge ntango ozokende église motu na moi ozosambela ya solo osambeli mais ndenge nini vie na yo ezochange te yo moto ozoloba ozosambela mais na butu ozolia na ndoto yo moto ozoloba ozosambela na butu bazobengana yo na ndoto yo moto ozoloba ozosambela na butu ozosala rapport sexuel na mwasi na ndoto yo moto ozolobaki okutani na nzambe ya solo mais na butu wana ozolota bandoto ya cauchemar. Prophète Takou Philippe aye koyebisake mwana na nzambe ya solo andimeli ye makambo wana ekokokomela ye te soko ondimeli yesu okokomona makambo wana te soko olalaka na butu na kati ya pondu na yo ozosati force moko ye immobilize yo ozoganga jésus ozobundabunda vo ezoyokana te prophète akufi kuta révélé si wana eza elemoki molimo na yo eza na tourment eza déjà na porte ya enfer moko lokokufa kokende enfer mpo ozala délivre esengi nini bagene te
la kati ya église te mais eza na parole oyo eza bapesi le prophète Takofili nde molimo nayi kozala délivre biso ngai nazoloba na banda kolala motu nazolia nazosala rapport sexuel naza na mwasi nazosala rapport sexuel na ndoto nazolala lokolo otabima te sungongo kona fulu wana makaya ozolaki jour non wana eza baphilosophie ya bato mais le prophète aye korevele eza na signe moko ke oza na nzela ya nzambe te parce que bible elobi pongi ya mwana na nzambe ezalaka doux et paisible parce que l'ange de l'éternel capte autour de tout de ce qui le crée donc soki ange aza wana déjà peloma yo azobaka na yo bakoshema kouta wapi nzambe na kosima te tolaka na kobengana na ndoto ekouta wapi seke vi na yo eza kuna c'est ça wana prophète Takofili kuta révélé elelo na bolimo nzambe eloko tozoyebisa yo mpona délivrance na ndeko kolamba na église te osambela nzambe osambela mais soki ozomonaki eloko moko eza na vi na yo ezokoka koloba te yebaki nzambe wana aza le véritable Dieu te et le seul véritable Dieu d'aujourd'hui eza Jésus Christ le Seigneur au prophète Takofili azoprêche na sali wana soki ondimeli message na ye oza sauvé bapaster bozomona bango nyonso ozomona paster na yo sila te yaka yo yokanga bien ndeko prophète Takofili alobi paster nyonso oyo aza établi na ye te aza serviteur ya diable bapaster nyonso bozoyoka ngai paster Moïse Mili ngai paster Mike Kalambai ngai paster Boye s'il n'est pas établi par le prophète Takofili aza serviteur ya diable non, on ne devient pas serviteur de Dieu parce que vous en avez bon côté. On ne devient pas serviteur de Dieu pour t'engager, mais on devient serviteur de Dieu quand Dieu envoie un prophète sur la terre et c'est ce prophète qui est à Benga, pour le temps il y a Moïse n'a béni Aaron, le temps il y a Jésus n'a béni 12 apôtres. Paul a béni Timothée, Tite, Sylvain. Si nous disons chaque fois, Jésus ne change pas. Ceux qui m'ont dit Jésus ne change pas. Alors, il faut battre la ligne, le pasteur. Voilà, c'est le numéro de contact. Ok, le numéro de la ligne est à 081 83 69 141. Voilà, numéro de la ligne 081 83 69 141. Voilà, numéro de la ligne. biso toza te ke mpona koprophétise te okonda na orienté okutana na parole na temps na yo vina ezala délivre mabala wana ekoya soki oza délivre mabala ekoya soki oza délivre makambo mosusu ekoya epuis na ntango nyonso okoya okokuta biso mpe tokoexplike lisusu ballon à large qui est le prophète Takofili prochainement peut-être na émission mosusu nde tokozwala détail na bamakambo mosusu soki baquestion ezali toza wana surtout mpona yango mpona koéclaire l'humanité donc ntina na biso surtout yango wana epuis napesi badisciple nyonso ya prophète Takofili mote dans le monde entier surtout dans le monde entier et précisément awa na Kinshasa baapôtre na biso toza na apôtre oyo aye na mission ya prophète awuti pays étranger aye mpona mission ya prophète apôtre Bidio topesi mpe bango nyonso mote na bapôtre Vugel bapôtre na biso toza na apôtre mosusu awuti États-Unis apôtre Blanchard aza awa aye toujours mpona mission ya mosala nzambe wana eza basali badisciple ya prophète Takofili deux apôtres siège ya bino biso siège na biso ezalaka te ke tozala siège moko biteme assemblée selon endroit oyo biso tozalaka biso lokola na victoire toza na assemblée na matongi na prince ya A76 wana assemblée na biso eza wana assemblée mosusu eza na dégonome na côté ya station énergie plus wana na salle shalom bandeko mosusu basanganaka wana assemblée mosusu eza na hyper bandeko mosusu basanganaka wana assemblée mosusu eza na kikolo mosusu eza na bakanza mosusu eza na te jeune toza na baassemblée ebele awa na Kinshasa po tosisa biso baassemblée wana na assemblée de nini voilà assemblée wana eza église de Jésus Christ assemblée ezozwa kombe ya adresse esika oyo ezali biso tozalaka assemblée de matonge donc nde tomonaka aseka bandala kalemba en tout cas monsieur le journaliste oza na baquestion moko pertinente vraiment omona eloko oti kobimisa wana ndakisa kombo na yo kombo na ngai Eric mwasi na ngai soki alingi azwa kombo akozwa so kombo na ye par exemple Beki akozwa Beki Eric parce que aza mwasi oyo ya ngai église ezalaka mwasi ya nani ya Jésus Christ non donc ya kozwa kombo ya nani Jésus Christ voilà puisque l'église du Seigneur Jésus Christ assemblée de Matongi bon soki église ezwi déjà kombo ya ACK eza kombo ya nani
Ils ont ensemble. Ils ont comme Jésus. C'est la preuve que l'église va se prostituer. Mais c'est exact, la personne exactement comme naturelle. Que moi, si là, ce que je dis, comment on va nous soutenir, il y a une commission. Alors, tant que moi si on a l'église de Jésus-Christ, après nous avons la Asika, après nous avons la cité Bethel, après nous avons la catholique, après nous avons l'église ceci, c'est là, le nom de Dieu, la bouche là, ce sont les églises prostituées, mais la véritable église du Seigneur Jésus-Christ, les Arakaka, église du Seigneur Jésus-Christ, c'est leur adresse d'assemblée locale. Voilà, merci frère Eric, vraiment tous les Seigneurs, il y a un maillot, vraiment de la nouvelle qui est en balade bosso, mais en balade soukate, dans les côtés de la question. Bino tokozela oyo bino koyebisa biso comme ça tokobengisa lisusu frère Eric po toyoka makambo nini oyo akoki kofungula biso ndenge alobiki makambo ebele toyebi te neti nga nayebi na eza baeglise me balobi awa ono eza bandako banganga doki bandeko bokenaka bandako banganga donc tokosolola yango lisusu botikala malamu nobotela biso na demis ndamba mbotela frère Richard Madeka mbotela biso na Zoé Kiambi mon ami Jérémy maître Frédéric bamolai na bapesi bino bambote bino nyonso botikala malamu tomonani mikolo ezali koya merci beaucoup. Clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine,